Azoki ba honneur na ye, ba pesa ki ba valeur na yo, senga ba pesa ya en tout cas c'est bon makasi hein. Donc après au aéroport wana c'était du waouh, zaki chaud ya bato ba sepela ki bato amona papa chéri kala ba de wabisa kolwezi bazaki na songo ya komona présence lisusu ya papa chéri na mabele na bango ti papa chéri ba kena ko accompagner ti na hôtel na ye papa chéri journée na kutu ala la kite parce que azaki na meeting na bato ba fanatique ba bibo iko kende Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemaram. Salande Makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Chers téléspectateurs, amis fidèles, vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission, vous savez bien. Analyse valable avec Yannick Wenge, Moto Atonda, Nagi Bonzambe. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance sur notre chaîne Kin France Télévision. Merci beaucoup Alex Kapinga Naval, vrai et à BCBG. Et merci beaucoup à Desano Simao depuis Hollande. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes tellement nombreux, vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission, mesdames et messieurs. Merci la fidélité et confiance. Vous pouvez sabiso, bondima, kota biso, botala biso. La émission la bino oyo il y a 100% BCBG. Donc vous avez belé oyo botala biso, vous êtes partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Matadi, Brazzaville, vous allez na États-Unis, na France, na Belgique, botala biso en tout cas. Nous sommes de cœur vers vous. Donc merci la fidélité et confiance au bozo sala biso. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler sur balle de match. Volume 2, Oyo, et le 14 février, Oyo, journée de la femme, en tout cas, Batouba Savouraki, Naebisibino, mesdames et messieurs, Batouba Sepelaki, na balle de match, Oyo, volume 2, en tout cas, papa chéri, a Pesaki sous bilengi, Nenge Zalaraïa, mais ça n'a pas sa bilengi, a Pesaki bilengi, en tout cas, Batouba Okamora, c'est des choses à tout Oyo. Mesdames et messieurs, les amis vraiment, il y a Kokamwa, Batbo Kamwa, façon papa chéri à Yembi, façon papa chéri à Betty. En tout cas, il s'appelle ici, vrai venir sur Kin France Télévision, topé va venir sur, il y a BCBG. Mesdames et messieurs, en tout cas, donc, étant que journaliste, étant que chroniqueur, tu auras toujours l'information, tu me dis qu'on étudie, volume 2, tu comprends que papa chéri a zongi sibiso, na ba internet, papa chéri a zongi sibiso, na ba Titanic, papa chéri a zongi sibiso, na ba bilingue, azara na okala, vous comprenez? Donc, je vais vous dire que non, papa chéri les awana, en tout cas, pour aller vraiment sili pour l'instant on est sur musique qui t'aime en sili mais Batoubaza confondu par rapport au monde bilingue et papa chéri a pessi ba congolais biloko eza na musique ya boye déjà to connais on va lire la musique moi ba faire ba fali ba héritier to connais ba lire la musique ba Fabregas ba bina filé mais tout à la boye un baoba un légende vivant. Tout le monde dit non, tout le monde peut mettre tout le que le long au sala biso bilingue boy. En tout cas, Batouba Sepeli n'a pas barre, ne sont pas des matchs bêtement. En tout cas, ceux qui battent des matchs bêtement barre, en tout cas, barre les à Congolais. Aujourd'hui, tout le monde dans la barre, monsieur, ça va sud-africain, va Nigeria, va comprendre que non, il y a un Congolais, il y a un musicien congolais, ou a bêti musique à Malamou, c'est JVM puis à la BCBG, donc machine à musique, donc on a vraiment musique vraiment, on a musique bétami, en tout cas, félicitations à yo. Papa chéri, JVM puis à la Sultan, Mokonza, Baouenge, pour au CPL ici, vrai. Moi, personnellement, j'étais avec JVM Piana ici à la Faute du Sud, dans ce là donc, JVM Piana dit vrai, à la vraie. Ata makambo, ça ce qui n'est ni nata bareta, mais Yannick Wenge, vrai, à cause de la vraie. On a vu quand même, vrai, la CPLI, vrai, à BCBG, sentir même JVM Piana, bêti musique, en tout cas, musique à Boïla, les arrêtes. Bisous, Congolais, ce qu'on dit est faux, on a bisous, les aranis.
Tango moto azobimisa album te osoka bimisa kokufa o mwasi na ye akendaki soki na nini to chibau soki nini ndenge ya boyana na mida ezaki soki nini bato balobaka yango tozalaka na Kinshasa wana dernièrement j'étais à Kinshasa toyokaka bato bana oloba ngo ata na baréseaux sociaux que non JB album na ya suka eza wabimisa wana akotikala kobimisa album te toyokolobela bajalois parce que les Congolais sont toujours comme ça. Babosani yango bakongolais balobaki na ninga bavantique que non c'est la fin de JB Mpiana bimisa susu tazokosa bino bo balobaki ebele lelo bayina ba critique lelo bakongolais bayina ba critique pour ba de match bini Papa Chéri aza concentré na ba de match na bisibino ndeti na film aza na ekutu distraité. Papa Chéri aza concentré na ebisibino musala eleka na maloba nebele parce que oyo ya prometaki ba fan na BCBG yango ya pesi bon parce que oyo to mona ka prometaki yango ka pesi parce que donc voilà oyo Papa Chéri alakaki ba meloman na ye oyo Papa Chéri alakaki ba fan tout ya BCBG ba fan tout ba lingara musique ya kitoko parce que Papa Chéri alba tout oyo a osepelisa mutu nyonso sko lelo Papa Chéri ba ba génération les a wapité ba parce que Papa Chéri abetika ba génération musique parce que Papa Chéri abeta musique moi kala quel bon me dit moi kala pour daloba il ba parce que lelo Papa Chéri la kisibiso que azali toujours mokonza ba wenge azali na musique na makila mesdames et messieurs Papa Chéri la kisibiso c'est un grand musicien congolais au biso tozana yelelo et to limite biso ba congolais tozaka so mutu la zate comme Papa Chéri azali boy Papa Chéri azali boy Papa Chéri azali boy mais quand même JB Mpiana à la kisibiso de quoi il est capable à betel biso musique à kitoko tozeli de volume 2 à ya bas demande en tout cas volume 2 en tout cas de reprise boyo kango j'ai le temps ya oyo kango le 14 wana le 14 c'était hier hein tous avec le 14 en tout cas concert de beta maki kitoko na kolwezi pe biso wa tokaki bas de match volume 2 na Afrique du Sud en tout cas et beta maki avec impact na idéologie mesdames mesdemoiselles et messieurs donc il est déjà dans la plateforme sur la téléchargement beaucoup téléchargé bas de match Bokozala Mobimba mesdames demoiselles et messieurs merci na fidélité et confiance na bino ndenge bo pesi JB Mpiana ndenge bo lakisi que bozala qui vraiment na soif ya musique ya kitoko ba musicien ba beti na bango ba musicien ba ba musique mais tous les fans de BCBG vous avez montré comment vous avez na posta ya musique ezalaka te bana batembele miso pe bokola vous avez tara ba 10 ans passés donc vous soyez na 20 ans comme na 30 ans vous soyez na 30 ans comme na 40 ans vous na 40 ans comme na 50 ans tu sais 10 ans passés c'était pas facile mais lelo Papa Chéri a meki ko cadrer ko garder kaka toujours système wana ya kusepelisa ba fanatique na ye aya zongisi batu na esika yango ndenge zala en tout cas kolwezi concert ebeta makina impact na idéologie en tout cas bana tu ya Lubumbashi bana ya Katanga ba sepela ki na arrivé ya JB Mpiana mesdames et messieurs Papa Chéri Sultani mokonza ba wenge en tout cas arrivé premièrement tant où Papa Chéri arriva qui na Kolwezi en tout cas les aki na catastrophe les aki en tout cas accueil wana na aéroport na etika la ozalate musicien monde ba sécurité ba yambie pe ba pesi ba honneur na ye parce que aza icône na musique congolaise ça a peu fierté à musique na biso par rapport à l'album o pe auti ko bimisa en tout cas ezaki kitoko makasa en tout cas Papa Chéri azaki ba honneur na ye ba pesa ki ba valeur na ye osenga ba pesa en tout cas ezaki c'est bon makasi hein donc après au aéroport wana c'était du waouh ezaki chaud batu ba sepelaki batu amona Papa Chéri kala ba de wabisa kolwezi bazaki na songo komona présence lisusu ya Papa Chéri na mabele na bango si Papa Chéri ba kena ko accompagner ti na hôtel na ye Papa Chéri journée na kutu
ala qui parce que azali ka meeting na batu ba fanatique ba biba ko kende ba fanatique ba biba osana papa chéri ba mona parce que asali batu ba biloko kitoko o lelo ba mise lelo belé ba ko sala ngote s'il faut le dire lelo ba mise belé ba ko sala biloko papa chéri asali na balle de match té. En tout cas, batu ba sepela ki na papa chéri ba mbaki kitoko. Et après, mokolo ndoule, c'est Valentin le 14. En tout cas, ndoule wana ezaki $100 entrée. En tout cas, ezala ki plein moko bondi maté papa chéri mokonza ba wengi mokonza ba plein. A beti lisusu plein moko na kolo ezina biso, kolo ezala ki tomber na concert ya papa chéri. En tout cas, batu ba sepela ki batu ba na esengo ko ka papa chéri ba retrouver pe la bonne musique oyo ba yokango rare ba yokango kala. En tout cas, bato boloba mamo mabanga abwaki amida abwaki lisusu to confirmer so to loba te so to tsa so mbanga te so to contredire te abwaki amida za problème te so abwaki amida ya ngolo te o ka amida na abwaki za amida chati te za amida mususu. Vous comprenez pas? Les amis de Moussous, mais les Congolais, ils ont parce que les Congolais, ils ont mais ça, ils ont mis des châtis. Ils ont mis des châtis, ils ont mis les Congolais, tout un peu la confusion. Pour consommer des matchs, ils ont partout. En tout cas, ils ont partout pour télécharger. Pour consommer des matchs, qui sont makasi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bobi ka biso tozaka bino ba fan nyonso ya BCBG bo s'abonner la chaîne na biso pe bo partager la vidéo na biso ba vrai nyonso ya BCBG soko yoki vidéo na biso yoki audio na biso. En tout cas les aramala bo partager ngo et comme pas ya papa chéri Sultani mokonza ba wengi. En tout cas c'est bon ce que ba remarque ezali. En tout cas n'hésitez pas à commenter et à contacter biso le numéro de téléphone ezana bo commenter bo contacter biso bon, peut ça va remarquer la bino toko ba ndenge ya kobongisa musala. Mesdames et messieurs, bas de match ezalika toujours na terrain de volume 2 pour continuer à consommer en haut. Les avances ba kitoko générique kitoko. En tout cas masolo ezali kitoko. Bon s'abonner à la chaîne la biso, bon partager et ça la biso bien surtout ba vraiment on a dit ba vrai BCBG bien bobi ane tout ça là partager vidéo et comme pas revenir sur la BCBG pour sentir que makamou vraiment les awa. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité, la bien confiance. Vous pouvez s'abonner sur la radio France Télévision. Bon dimanche, vous attendez la vidéo pour l'Arabiso avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atonda Nakibonzambe. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, toute l'équipe Yakin France Télévision, Solange Moyo, moi c'est Pembe. Donc je crois moi santé dérangeaki semaine prochaine Bogolanda émission et à Solange Moyo analyse plus à BCBG. Et merci beaucoup à Zumbayo, merci beaucoup à Yannick Wenge Moto Atonda Nakibonzambe. Donc toujours on est là pour vous informer. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité et confiance. Vous avez belé kota la biso tout au coup dans YouTube à papa chéri pour na kolanda bas de match volume 2. Merci.